Je te les rendrai à mon retour. Les temps sont graves. Les 2000 ans sont déjà écoulés. Tozana 2020, nous traversons les derniers quarts d'heure dans le monde. Oui, bien emblème, il y a Nations Unies. Il y a UNICEF, organisme, voilà. Bachaka neti moi mandala la moko. Passer outre, sans quoi apporter assistance d'abattoir pendant que bayebi vérité. Voilà. Les gens ne comprennent pas. Mais si quand la Christ passant par les chemins où nous étions abandonnés, abattus, totalement à moitié morts, Ayoka Kimao. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Voilà, mbote, chrétienne, balandia, chaîne Nabiso et HP Media, Bozola Nabiso partout dans le monde, place Bozali. Vraiment, ça c'est votre émission. Topé Sibino, mbote mingi, et puis mbote toujours, Nabino Batbo, mais ça toujours pour soutenir Biso dans la prière, pour soutenir Biso toujours dans la conseil et pourquoi pas pour soutenir Biso dans la critique Nabino parce que il y a un monde Moutesalaka Fox Nabiso. Voilà, merci beaucoup cette émission prophétique ezana pour Nabino pour Nabana Nzambe Nyonso ndenge makomezo yepsa biso place mibale misatu basangani Nzambe azangate kozala wana. Voilà, Topé Sibino, merci beaucoup. Je suis avec le papa Jonathan, le prophète Jonathan au Binomios Boebi nakati ya chaîne Nabiso et HP Media zalokola papa Nabiso. Alors ezalaka pamba te komona ye ayeba koleka na etando mike nde tobengaka to pe na télévision ezalaka parce que soki Nzambe aza na message ya kopesa mpona peuple na ye. Voilà pourquoi biso tozalaka toujours na moyen ya koluka koede pour ameka mpe kolancer message yango na peuple là. J'en profite na dédier émission na ba chrétien nyonso bozola na biso partout place bozali na ba salon na ba restaurant et pourquoi pas na ba kati ya église bipa nyonso o Nzambe asali grâce o ba kolanda biso na ngonga o vraiment Topé bino merci et puis ba mbote mingi mbote papa Jonathan. Oui, mbote. Oui, merci beaucoup vraiment. C'est grâce à Kolonde Sali Lisusu te bako mona na lisusu na mokolo ya lelo ndenge makomi ezoye biso toujours il fait grâce aux humbles ndenge bana Nzambe ba mesana toujours na yo et puis ba sepelaka toujours komona yo na télévision pamba te ba bike kolo azana message ya koloba vraiment na yepte soko pesa mbote na ba chrétien bazotala yo. Merci kola pambola nalomesano ngai na kokaka te koloba liloba avant prière soki na bondeli na voilà yango na sepeli na yo journaliste na bandeko oyo baza kolanda biso mokolo na lelo na ndeko na biso atako asimbi kamera to leka na kopusa na liboso na Nzambe. Amen. Koloba liloba moko na mabondeli mpe kofungola biso nzela. Amen. Nambele ma
nanga topusani liboso na yo nzambe oyo avandi bisika bileki likolo mpona kopesa yo merci na pema na bomoi oyo opesi biso mokolo na lelo nkolo tokobeta tolo te koloba ete tozali na motuya koleka baye bazali konyokoma na bambeto na bahopito koleka baye bazali kokundama tokobela nkolo te ezali na se na bolingo ngolu mpe mawa na yo yawe toye lisusu liboso na libota na yo mpona kolobela bana na bato na oyo yo ozali kolobela biso koloba ete telema kende loba yango totiki ebandeli ya émission kino suka na maboko na yo tika ete nzambe yo moko kamba biso mpo yo olobi na makomi ete sengo na oyo ayoki mpo nyonso bayebisi ekouta epai na nkolo ekokokisama nkolo yo sepelaka na bana na yo ete baleka na kokufa na ignorance te voilà pourquoi oza koavertir biso le jour au jour yango mokolo na lelo yeso tosengi ete omimunisama lisusu na nguya pesa biso kimia na motema pe prepare mitema na biso po ete toyoka oyo olingi kolobela biso kasi oyo ezali miango na moyini satana oyo ememaka distraction tolakeli yango mabe na nkombo na nkolo yeso banda mpe sukisa na biso nde tobondeli amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup alors votre attention vraiment car la Bible déclare c'est poussé par l'esprit que les hommes de Dieu parlent de la part du Seigneur. Vraiment pour pesa biso disponibilité na bino pambate makomi lobi oyo nyonso azwi mosala nzambe na considération basala nzambe récompense na ye pe ekozala ya basala nzambe. Voilà pourquoi nde na koloba toujours tozana papa awa pona juste koloba makambo ya motu te awa mais juste pona kolobela makambo etali le Seigneur Jésus-Christ. Alors tika ete émission oyo na suka nango eza na bénédiction pona we pourquoi pas ozala consoler peut édifier na o nyonso nzamba kosala pona yo. Voilà, merci beaucoup papa na nzambe bazolanda yo o bazaka na sengo toujours so ba moni na etandoki na biso ya EHP Media na ipte so ko pesa bango mbote. Merci papa nkola pambola yo ndenge tolobaka yango mikolo na mikolo ntango tolekaka na nzela na bilili ete toyaka mpona masapo te amen toyaka liboso na bana na nzambe mpona komikomisama te mpo lokumu ezali ya nzambe amen kasi kolandana na makambo oyo ezali koya liboso na biso papa naza na kimia na motema te amen lokola nkola alobi na ngai lelo telema kende loba yango moni totelemi tokambami na mosali na nzambe mpe toye mpona kokomisa malako na nzambe amen soki okopesa ngai nzela ete nakoba voilà tozolanda papa nzamba pambola ya mingi amen na se na moi tozali baleki nzela nasengi na moto nyonso oyo akozwa libako akoleka na kolanda biso mokolo na lelo afongola matoyi ayoka mpo ngai nalingi te namema mokumba oyo ezali ya ngai te ntango nkolo alobi na ngai kende koloba mpe ngai nabombi yango soki likame kokomela bato wana nkolo akoleka nde na kosambisa ngai makomi elobi ete lelo na mokanda na Hébreu chapitre 4 verset 7 soki oyoki mongongo na ye kokanga motema na yo te mpo ntembe ezali na ntina moko te batya tembe batuta tolo lelo basuka wapi nyonso oyo toza komona na mokili oyo ekoleka ya motuya ezali ete toleka na komilengela komibongisa mokolo na mokolo mpo toyebi ngonga te toyebi mpe mokolo te amen eloko nkolo atindi ngai lelo naleka na kolobela bana na nzambe ezali kaka ete kelelo ekobeta amen mikolo oyo nyonso nkolo azosentretenir na ngai alobi ete sanctifiez-vous car vous ne connaissez ni l'heure ni le jour nakanisi soki tokose refere na maloba moko pasteur azoloba mingi mikolo oyo azolobela 2 points soit kozonga na nkolo yeso soit kokufa mais bato bazali kati na distraction nakanisi ntango tosalaki émission ya restitution la fois passée nalekelaki na kolobela na ntina na mwange oyo abimelaki ngai oyo namonaki asimbaki kelelo to trompete pene na kobeta peut-être bandeko mingi bazalaki curie koluka koyeba likambo yango ezalaki nini bamonaki ete na survolaki yango me nalakaki ete na kozongaka lisusu liboso na bana na nzambe mpo na kundola likambo wana papa na bino oyo bozali na biso na plateau na baoyo baza kolanda biso en tout cas tolanda message oyo na bokebi amen ngai moko soki nakoyebisa bino ete nazali kobanga amen oyebi papa yambo tozala oyo tozali lelo tozalaki quand même na une vie de passé mais topesaka nzambe merci mpo alongola biso na molili na bomoi ya mokili amemi biso na kati na mosala na ye yango oyo ezali ngonga ya maseki te naza kobeta se te ngonga toza kotraverse na se na moi ezali le dernier quart d'heure
eza ngonga te oyo toluka kosakana na état d'âme na biso mais tokeba po apocalypse azali koloba ete moto na tembe akoba na tembe moto na motu makasi matoi mangongi akoba na motu makasi pe matoi mangongi kasi yo oyo ozali kotambola na kati na kobolisama tambola na nzela wana po ete kozonga na mwana na moto ebelemi. Amen. Ya solo papa na koti na kati na message. Voilà. Na sepeli na tanga mokana na nzambe na livre ya Matthieu chapitre 24. Amen. Na kotanga juste ba verset mibale. Na tangi na no verset ya liboso verset 42. Dans Matthieu chapitre 24, verset 42. Voilà. Bible lobi boy. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Bole kanako sala keba po boyebi te mokolo nini nkolo Yesu akozonga. Na ke na Matthieu chapitre 25. Na zui verset 13. Matthieu chapitre 25 verset 13. Merci. Bible lobi boy. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. Oui. Ba référence mi balo na lobela ka ngo tanto zalaki na Goma. Men kolo ayi ko ibisanga lisu beta c'était papa. Pona nini tozo sukola distraction lokola maya komela. Pona nini? Pendant que ba occultiste, pendant que ba to misala molili, ba zo travailler jour et nuit sans relâche. Bazo travailler tango nyonso pona koluka kokonza mokili mais biso basali na nzambe oleto luka kokamba libota na nzambe na sanctification oleto luka ko préparer lingomba na nzambe pona ko nettoyer na lingomba tozaona kaka pona ba débat inutile tozaona kaka pona ba discussion inutile tozaona pona ba querelle koluka ba poste koluka mbongo koluka mituka koluka boy mais tokoza la surprise. Je vous dis, papa, nombreux seront surpris. Oyebi baminge, bakozanga enlèvement de l'église. Après avoir vendu la kaka koluka bokonzi, nkolo aya netoli ba oya ye, mais bokonzi ko bandaki koluka, pe bozui angote to sala keba. Les agents des ténèbres sont en train de multiplier leurs activités pour na kokonza mokili, mais biso to zakaka katina distraction. Papa, nazali ko bonde la nzambe. Ça fait 4 jours passés. Na ko bonde la nzambe. Moi, na yekolo bananga bi papa. Tango na silisi ko bondel. Alors est-ce qu'on ne peut pas adorer le Seigneur Nathalie na nuka mwana ngwa na 9 ans. Na lobi problème ezalité. Alors papa attendez, j'aimerais que nous puissions adorer le Seigneur avec un tam-tam na bien abo kende ko zwambunda. Moi na ki azwi mbunda ayeli boso nanga. Abandi ko beta mbunda. Abandi ko beta mbunda bi papa toi commence à chanter, moi je vais jouer tam-tam. Papa, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Amen. Moi, nabadi ko beta Nathalie kaka na improviser nzembo moko na zoemba moi na zo beta mbunda. Wana na bomoto bona ndako. Oui. Tango asilisi na lobi est-ce qu'on peut se reposer lobi papa oui. Maintenant tu peux aller te reposer. Le Seigneur m'a dit va te reposer, va te parler. Oh, na baluki Nathalie moi na lobi mais qu'est-ce que tu as dit? Alors non papa, le Seigneur m'avait demandé de te dire toi adorer. Bien que tu crois que tu viens de prier, mais si que nous avons fini d'adorer le Seigneur, il va te parler. Papa, Amen. Dieu peut te parler même dans la moto, minimiser. Amen. Mais ce qui nous a moto, et quand je me suis retiré pour me reposer, navandi kaka kovanda boy, makanis nanganyo se bandi ko zonga kaka na maloba o mwana. Amen. Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu me dire par l'entremise à moi? Papa, du coup, na se sentir prise en extase. Du coup, côté nazala ki na moni on dirait na fungo l'émission na komi na dimension ainsi comme ça. Amen. Pe côté na koma ki zala ki bizarre et zala ki on dirait na kati ya terrain moko ya basket, j'ai reconnu. Na terrain na vandi na zotala na zomona motote. Baketite. Mais nazomona kaka na ebite bobenga kango nini ba panier wana ba boaka kabale wana mais nazomona moto moko te et du coup na vandi wana pendant que je m'interrogeais na yoki mongongo moko makasi ko bisanga fiche de l'homme tombola mutu likolo awa yotala papa na ko tombola mutu koma ki lokola ressort nazotombola kama mutu ekobi likolo engambe ya moi je ongana mona que je ne pouvais pas supporter grandeur na ye vanda ki sur des nuées. Tango afandi sur des nuits, azui le colonel moko akiti siango boenase, mosu sezala ki likolo. Azota langa isiko azoseka. Alobi fils de l'homme. Na yeli susu pona solo la na yo. Na lobi ah bon? O solo langa susu ni alobi. Fongola mato yoka papa. Vous avez un billet là, une monnaie. Une monnaie n'importe quoi, un franc congolais n'importe quoi.
parce que sengeli na Billet. soso sabana na nzambe likambo oyo un billet de banque ezali pasi. Voilà. Merci beaucoup, notre franc congolais. Ça, c'est un billet de 500 francs congolais, papa. Il arrive un temps dans ce monde. Tozalaka na bino tango nyonso kobeta, c'était son de la trompette. Papa, boni tozobeta kelelo bato bazo se moquer na biso. Boni tozo avertir comme il en fit au temps de Noé. Talatato ya libandi baninga batongaka masuwa penene bale ya matina ngomba. Mais tango maye koya kina mokili ba oyo basalaki kofinga noende babimaki bato maboma ya solo. Boni toza konyoko makotambola makolo de kilomètres kotoka likola évangile ya ko prévenir bato bokemba po tozo kene na suka mais bato bazomona ngolo kola liseking. Je vous dis les drames arrivent. Je vous ai dit la fois dernière qu'il y a un deuil qui arrivera dans ce monde, un deuil universel. Batu la kinga matanga ngo zali nini, c'est-à-dire les disparus. Tango nzamba koya kolongola ba oya yena mokili. Papa, dans toutes les familles du monde, les gens se poseront la question mais ba oya biso ba kei wapi na zongi la message. Qu'est-ce qui va se passer? Moi je vais aller singai abimisa ki mbongo moko na éviter ezalaki héros, oui, banamona ki na on dirait emoko renversé. Tango abimisa tali singa lobi mosakoli o ezali nini? Na lobi ezali mbongo. Il arrive un temps dans ce monde, mbongo ekozala lisusu na n'importance tête. Oh Dieu. Ekozala n'importance c'était pour na nini? Alobi fongola matoi na oyo kangai malamu. Papa, esengona oyo ayoki. Amen. Et Sengona, Ayoki, nous sommes dans une génération gracieuse. Oh, tozo vivre l'accomplissement spectaculaire de toutes les prophéties de la Bible. Mais pour nani tant toza koyo kamongo na nzambe toko fongola mitema na bisote. Alors bina ngamo sakoli. Oyebi na tango na bakoko na bino. Papa, oyebi diable a zo accélérer processus na ye. Ah oui. A zo accélérer processus na ye vraiment ya ko konza mokili avec cette puce électronique avec la marque de 666. Mais pendant que biso toza na distraction. Papa to sala keba, nous serons surpris. Amen. Na tango na bakoko na bino likasa o ezalakate mazola kisanga iboy. Oui. Na lobi bon elinko limbola nyabi bakoko na bino o yazalaki na mungwa akokaki ko contre-changer yango na o yazalaki na madeso. Je pense qu'on appelle ça en français les trocs. Oui. L'échange d'un produit contre un autre. Na lobi bon na yoka yango na histoire. Elinko limbola ni. Alobi après yango bato bakomaki ko murmurer. Alobi nazala vraiment na madesu na nganda kisa base mobimba po kaka na sangi mungu anapesa yango moto apesa ngaka ka vere ya mungu moko non bato na mayele bavandi ba réfléchir wana moi je n'entends zo bisangai oui tango baye ko réfléchir baye ko banir likambo atrok wana baye ko sala nini la monnaie tango basali mbongo oyo bango moko kaka bato wana baye ko beta lisusu ba calcul balobi no moto akoki kozala na sanduku ba mbongo kotambola nango c'est un danger bakoki kokanga babomi babotoli to sala nini baye ko sala chéquier carnet de récit ba banki wana ko sala yango balobi oyo pele ki monene ba changer wana moi jazo ebisanga ba changer le sous stratégie balobi non et le ki monene kotambola nango c'est di po moto akoki kobungisa ngo to sala nini baye ko sala carte bancaire non. Après avoir que ça la carte bancaire balobi non to longola yango to le kana ko synthétiser les sources to ça la nini papa baye ko soki ça par le puce électronique wana voilà bazo ko ça batona mokili ke non soi-disant les vaccins contre le coronavirus oui. Papa écoutez ce qu'il faut se préparer maintenant au retour de Jésus c'est le moment amen sengeli basali na nzambe ba préparer lingomba na nkolo na konetoma c'est le moment amen tika ba aventure parce que les temps sont graves amen monnaie oyo bazali sus na tina nango te papa il arrive un jour dans ce monde dans tous les supermarchés bipai nyonso oyo koluka okende kosombela ko bakozana na besoin ya carte bancaire na yo te bakozana na besoin ya mbongo na yo te kaka il suffit kaka piche wana place bapesaki yo yango balekisa kaka un scanner à rayon laser biographie na yo bacompte en banque makambo nyonso ezobima aux écrans de l'ordinateur tozokende malembe na suka moi j'aille koyebisanga mosakoli oyoki nalobi na yoki alobi yebisa bana na nzambe basala keba yebisa bao bazali kopakolaka batatouillage na banzoto na bango basala keba parce que ezali même na bana na nzambe mingi à cause ya ignorance porte ya lifelo de je fungwami mpo na bango mais bazososola yango te papa kote na vandaki na bandi kolela alobi kolela te aye kobimisela ngai bible tango abimiseli ngai bible amemi nga na mokanda na apocalypse 13 papa soki tokiti na se bible elobi nini c'est pourquoi personne ne sera ni acheté
ni vendre, sans avoir la marque de la bête ou le nombre de son nom. Le problème, c'est quoi? Ezali kolekana ko contrôler les circuits monétaires du monde. Pourtant, déjà, circuit monétaire, on a balé qui n'a contrôlé yango. Papa mawa, yango na zako lo babutu pe moi était mawa na baoyo bakozanga koneto manalingoma. Amen. Baoyo bakozanga enlèvement papa. Vous savez, toujours se préparer pour un événement du siècle. Amen. Événement on est à la cana repêchage tête. Événement on est à la cate que soko raté au keinet na classe na sena moi ko corrompre na éviter professeur, ale kana ko falsifier bulletin to ba point na yo ale kisayo non. Amen. Papa, ezali événement du siècle oyo na biangi yango na kombo ya enlèvement. Moi je abisinga mo sakoli oyoki na lobi na yoki. Na zala kaka mutu na se na zolela. Abisinga ikolela te. Po oyo ngai na eko solola na yo nanu na silicité tango bazako yebisa bato na mokili ba bongola mitema balingi ko bongola mitema te dikwa ebisinga zela sikoyo oyoka na lingi na beta kelelo papa tango alingi abeta kelelo na ye komona mwange mosusu aye kobima tango abimi pene na ya kangi ebo na loboko alobi te kobeta nano te po ba oya nzambe bazali wana. Amen. Bazali wana esengeli tosilisa kotia elembo na nzambe likolo na bango. Papa, les temps sont graves. Amen. Je vous dis, les temps sont graves. Les diables et ses acolytes sont en train de travailler sans relâche. Mais bisoba Christ, tozana na distraction. Tozana kat na distraction. Ko lula kaka ba bien matériel ya mokili. Ko lula kaka biloko ezanga tina. Papa, tokozala ka surpris. Aye ko ebisangai omoni na lobi na monya lobi tolongwa nesika na yakana taliselo komoko. Papa to eko longwa longolinga na terrain a basket wana. Tango longolinga nesika wana ye likolo. Aye ko zwanga papa. Non, eza affreux hein. O tali monena ya moto. Na lobi me o eza lokola na mona kana film to nazo lota ndoto. Papa aye ko zwangai na loboko na ye boy. On dirait un jouet, abani ko pumbwananga dans les airs. Tango zo pumbwananga bi bois kamiso na se ozo mona nini. Na bois kimiso na se nazala ki komona bateau et belé. Papa, écoutez, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper au regard. Amen. To sala keba. Amen. To yebi mokolote, to yebi pengongate. Oyebi papa tango tozali ko pumbwana to komi na sika moko on dirait na savane moko. Ayeko kitisanga lisusu. Tango kitisinga yalobi mwana na moto. Fongola matoi na yo malamu pe yoka. Papa, na ebite tolo bandenge nini? Tote ya ndenge nini? Est-ce que tant toza kopesa message toza na intérêt moko? Souci na biso ezali ete to bongo la biso nyonso motema po tozanga komona nzambe wana te mokolo kelelo ya suka ane kobeta que nous soyons partie prenante na kati ya cortège kokende kokutana na nkolo kuna dans les airs. Amen. Mais lelo toza koyoka mongongo na nzambe tozo sala nini? Papa, tango akitisinga na esika na comme savane na komi koyoka mingongo moko ya ba trompette ezalaki mixte ezobeta du coup je pouvais voir ndenge na lobela kango une fois na boma bato bazomata na goma pardon bato bazomata mais eloko ekamwisaki ngai papa tango nazomona bato non chatembe gloire à Jésus na maloba makango na yo chatembe na maloba mbande ya semeki na yo chatembe na maloba na ebite nani me nzambe te Amen. Pour nzambe basakana kana ete il est saint et il faut que tout ce qui l'approche soit saint comme lui. Amen. Tango na komi komona bato bazomata papa lokola donc moto akokaki kozala neti yo na ngai alati boy mais tango kaka que les lois ne sont retentir papa moto abongwani mbala moko akomi na bima moko ya pembe ya lin robe moko azosala nini azomata. Amen. Mais eloko ekamwisaki ngai na meki kobwaka miso mwa mosika je pouvais voir des gens okomona mosusu suki na ye ya motu oyo ekomaki donc je peux même dire 100 même 1 kilomètre ya molai siko ekiti tellement na se ekangami mais ye du fait kabani komata komi bloqué moya continuer komata ezalité mais ndenge nini yo mutu suki ebele be papa boni bandeko na biso bana basi baza kokopie bamami wata. Amen. Boni baza kokopie banganga bandoki ba sirène de mer sans se rendre compte. To boite ke bana basi bandeko na biso balata malamu bazala propre. Mais est-ce que bazo ba ete ba manzaka na bango? Combien de fois pasteur to beti c'était et kozangi sabak écoutez papa nzambe basakana kana ite.
Oui, bien moi c'est à l'autre. Bon, voilà qui banga na mungu. Amen. L'autre pouvait dire, bon voilà, Nzambe comprendre, mais Dieu n'a jamais été corrompu. Amen. Oyo Nzamba lobi yango de kotikala. Ba manzaka na bango balingi kotia lokola na ebite makonga eko zangi sa bango kokuta na Nzambe. Ba suki na bango na artificiel balingi ko bamba na moto tala makamukola talisingai. Papa, ozala ki prophétesse, ozala ki apôtre, ozala ki mosali na Nzambe. Mais babiloko wana ozo bakisa na nzoto papa. Pendant que ozo nettoiement et bloqué au moyen continuer ezalité. Amen. Papa ezala ki somo, nazomona ba misusu komata, ba misusu baza bloqué, ba misusu il y avait des bandades totales dans mokili. Et je ne pouvais que baisser ma tête, nazole la kaka. Nazole la moi j'avais singa coller la tête. Tango bazo bisabino kuna na mokili. Bo bongo la motema, bo lingi koyoka mongongo na Nzambe te. Voilà la conséquence. Vous savez papa, ce qui bible ça koloba esengona oyandimi. Ezali pambate. Amen. Nzambe tango zali kotala biso na mokili, asa ko remarquer que moto a commis une incrédulité moko koleka kutu même temps ya Sodome na Gomorrhe papa. Amen. Toi kolongwa ni sika wana. Moi jamais minga ni sika mosusu. Alobi na ngai mosakoli. Omoni épidémie o eza ko terrasser mokili parce que na lobela ki yango la fois passée. Coronavirus. Mais na sepi na kota lisusu na mozindo na likambo yango. Alobi likambo wana ezala keloko moko bien préparé. Eza bien préparé pe kaka mindele nde baza na base ya makambo wana. Amen. Non, la prophétie est en train de s'accomplir sous nos yeux. Kaka tembe. Amen. Plus de 2000 ans passés sur la croix. Papa, plus de 2000 ans Daniel a prophétisé. Plus de 2000 ans basakoli baloba yango mais lelo tozomona yango kokokisama na miso na miso kaka motema libanga. Amen. Ayebi singa ete épidémie wana. Parmi tant d'autres o elekana koyana mokili. Est-ce que vous avez remarqué que épidémie a papa nalobaka yango une fois et koyaka lisusu makasi koleka. Parce que les temps sont mauvais. Et koya lisusu ko frapper mokili makasi. Aujourd'hui nous en sommes. Et j'ai même parlé de la part du Seigneur, le pasteur est témoin que après le confinement, plus rien ne sera comme avant. C'est ça. Makambo changé na mokili pasteur. Les choses ont total. Et là quand même quand musinga même na Brazzaville na uti ko za renseignement pour na kokati sa balobi que non avocat sa Brazzaville il faut batindelo invitation et à part invitation il faut yo moko louer canot rapide. Donc canot rapide ka cause la yo moko na kati. Voilà comment est-ce que tout a changé dans ce monde. Mais ce n'est que le début. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Moi j'ai vu singa parmi tant d'épidémies où il frappait la terre. To connaîta ba Ebola, to connaîta ba grippe aviaire, ba maladie ndenge na ndenge. Merci, mais ba épidémie on est qui universel. Oui oui. Les alaki kana certains branches ya mokili. Mais tant la coronavirus ndele qui na ko terrasser mokili. Na ko frapper monde. Les gens ne comprennent pas et mettre à genoux toute la planète Terre. Les gens ne comprennent pas. Ezali une stratégie du diable pour balukana kopesa accès na puce électronique soi-disant OMS, Organisation mondiale de la santé, a adopté vaccin contre le coronavirus. Ce n'est pas normal. C'est une stratégie du diable pour réussir les Kamwana. Il fallait réussir qu'on contrôler mokili mobimba na eloko moko ko terrasser bango et c'est cette épidémie là. Et quand ils vont prétendre qu'on proposer ce vaccin, papa il arrive un temps dans ce monde. Amen. Bako obligé motonyoso aller kana ko vaccin wana. C'est pourquoi une parenthèse, au moni bande ko na biso o bazali libanda ya mboka. Soki nzamba sa ko interpeller bango ba milengela na kozonga na mboka na bango ezali pambate. Ah oui. Et ça n'est pas battu. Parce que Toloba Kango toujours été Congo et Kozala un pays de refuge pour certains. Peba Kolo Mabele, Bokozonga Namboka Nabino. Papa, Bande Konabiso Bazana Poto, il arrivera un temps. Oyo même Pona Kelasi Yabana. Bako imposer Bango, soit Ndima Mwana na un vaccin, soit Olingita Kotangate. Pona Yomoko Sako Kenemosala, Babanda Kolongola, même certains à Misala non effectif et les Kebele. Bino Kolongo, en vous imposant, Soko Lingi Piswanate, alors Vanda Kosalate, papa, les temps sont graves. Yango, au lieu de ko patauger dans la boue, au lieu de ko la carte na distraction, to milenge la boue tu peux moi pour oaebi mokolo, pa ebi ngonga ajalite. Amen. Mokolo aebi singai, mwana na moto. Kende beta li susu kelelon. Na loba kananga ete je suis la sentinelle. Nazako kengela ipai na ipai, pe ko avertir li bota na bana na nzambe. Oya ebi etazala kinano na vie en tembe incrédulité ngonga yangoy.
o yebi te zalaki na vie ya lokute ya koswana ya koina ya kanda ya misala mabe ngonga ya ngoyo nkolo maboko ne za kofungwama potango porte ya arche kokangama to koluka lobiko kasi lobiko kozala lisusu te. L'homme sera racheté par son propre sang. Tango bango bakobanda ko rendre obligatoire cette puce électronique soi-disant vaccin, l'église du Seigneur sera déjà enlevée. Yango Bible lobi, heureux dès à présent ceux qui auront part à la première résurrection. Parce que la seconde mort n'aura point de pouvoir pour eux. Je suis en train de me battre, papa, pour nazanga cette première résurrection. Amen. L'homme sera racheté par son propre sang. Amen. Mais si ko église ekeyi ba ko imposer au marque on a lingi angote on t'arrache les doigts. OK, on t'arrache la main. On ko supporter pas wana. Tu ne sauras pas supporter jusqu'à ce que bo pesa ngai kaka et le mwana papa. Ngonga yango nkola zolebela biso. Moi j'ai bisinga mosakoli oyoki na lobi na yoki. Alobi te yali susu na mibali na bana basi surtout bande ko na biso bana basi. Bolekana kozala exemplaire. Bolekana ko contrôler elateli na bino botika ba mesh na bino boza ko tondisa na mitu ba manzaka papa Esther azalaki simple pour miso na roi ekoya likola Esther. Est-ce qu'il fallait Esther atondisa ba mesh na motu? Esther azalaki pe moto. Pourquoi kokaki ko avancer raison te que non elanga ndenge to kaka ikata kashuki akokaki ko avancer raison pourquoi il l'a pas fait? Oyo lelo yo mama mosakoli yo mama pasteur yo mama diaconesse yo mama présidente akozwa pantalon la tie kangie papa et dessiner cartographie nyo so nzoto na ye pe ata sonité azo tambola liboso ya bana liboso ya mobile. Mais quel genre d'exemple que papa écoutez tout ça la keba parce que likambo na enlèvement eko surprendre biso. Amen. Moko na moko alekana komi bongisa moi j'ai écouté na ngai mosakoli oyoki na lobi na yoki. J'avais un cœur lourd. Aeko longolange sikawana alobi ete kende sikoyo ozonga olekana kopema nakoyaka ko solola na oli susu na mikolo ezali koya yango ngai pe nakolemba te tango akosolola na ngai nakoleka lisusu liboso na bana na Nzambe nakomisa malako na nkolo kasi tika ete oyo azali na mato ya koyoka ayoka en tout cas Nzambe apambola na bayoki Nzambe apambola pe na biso. Po biso tozali ko comme ça malako na Nzambe la kisite te tozali supérieur to leki ba bazali ko landa biso non na lobaka ete mosali na Nzambe azali ne kaka serviteur na bino yango na lobaka ete je suis votre sentinelle je sonnerai de la trompette à chaque fois que l'Éternel m'en donnera le su to sala keba to ebingonga te to ebimokolo te motema na ngeza likimia te pona zo pressentir ete ezali na likambo ezakoya et na bandeli ambula to lobaka ete 2020 tozokota. Tout ce qui est enfoui sous la terre, Dieu les remontera à la surface. Amen. Et là, quoi qu'on batte, mais qu'on s'allait susciter. Sur tous les plans, t'as la même yomoko sur le plan religieux, n'en boka nabiso. Oui. Ndeba sali na nzambe to komi koyuk sa komo na nzambe. Sony a Sony. Papa na Sony, na moi oya maternelle. Azoya na kami papa Jonathan. Mais vous ne voyez pas que les pasteurs, vous les serviteurs de Dieu au Congo, boso fing sa komo nzambe papa Nathalie na moi na j'ai les larmes aux yeux. Oh, bah, pasteur, tu as censé basal nanzambe, y a ko paître les troupeaux de l'Éternel, tu ko préparer bango pour l'enlèvement, mais tu commis ici y a ba insulte, pe baso kuta biso na makambo baso bêtise tina télévision. Ezali Sony télévision comme le kola na ebité et sika ya ba règlement de compte. Oh ya attaquer moninga, papa, ba to koza la surprise. Pendant que kaka ba règlement de compte wana nkolo ya juba oya ye bansusu batikali et vous savez ezana basali na nzambe mingi na mokili pe na mboka na biso Congo déjà nzamba bossa na bango déjà molimo na nzambe longwa kati na bango utakala donc tous ceux qui sont en train de faire ko forcer donc eza nul devant le Seigneur papa moko na moko à se mettre en ordre. Merci beaucoup papa Jonathan vraiment. N'engue ma commis lobby que tout c'est poussé par l'esprit et puis aujourd'hui dans Samuel 10:10 ma commis zoloba l'esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras et tu seras changé à un autre homme. Vraiment kolo apambolayo mingi alors tout se repentir parce qu'il royaume dessus est commis déjà peine. Avant nazon na papa nazon na papa Rick Monsaza Mbote papa Brice. Oui. Merci beaucoup. Namoni on dirait commis abattu par rapport à message Toyoki Mawa. Merci papa Brice. Nazali abattu penzate na Yoki Mawa pour ezali message moko ya kobanga d'un côté
mais pour na bana na nzambe ezali kobanga te. Mais nalingi naloba eloko moko par rapport na message wana. Eloko oyo biso lokola bana na nzambe tosengeli tosala nini kaka nde toluka komipetola. La Bible ezoloba na Hébreux 12 verset 14. Oui, recherchez la paix avec tous. Amen. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Dit omoni donc komi bulisama. Donc komi petolama la sanctification. Yango wana ezali lolenge ya mutu oyo andimeli nzambe akotambola na yango tango nyonso parce que mokolo oyo Yesu akoya eyebane te. Donc même c'est thème on a quand même dimanche hein. Dimanche na tei sanctifions-nous. Thème na tei qui dimanche l'église yango wana. Que donc pour na ko préparer toujours ban nzambe pour na enlèvement. C'est-à-dire la Bible dit dans Proverbe 28:13 à l'obibo ye oya ko bomba mabe na ye akolonga te. Kasi oya ko yambola pe akotika akozangolu. C'est-à-dire celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alors c'est le bon moment yango oyo otosingeli to sokola bilamba na biso. C'est-à-dire mitema na biso na ko confessaka pe komi batela ke bilamba na biso ebeba na salité te. Omoni tango mutala ndikondo la lamba ya pembe okoki ko fana n'importe quelle place te. Okopona bisika ya kofanda poza ko batela elamba wana ezali ezwa tachite. Et c'est comme ça lokola biso bana na nzambe tosengeli komi batela bongo po mbindo ezalate afin que tango Yesu akoya tozala ba oyo toskola ki bilamba la biso conformément même na Apocalypse 7 azolobelo ko wana. Donc Jean amonaki devant trône ebele na bato balati ba robe ya pembe atu me bato ba wuti wapi ba wuti na mukili mobimba. Donc toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues, c'est-à-dire ezali ba oyo babanaki ko sokola bilamba na bango tango bazalaki na mokili. Donc bien aimé dans le Seigneur, ezali déjà ngolu otozo message oyo, mais loko eleki mutu ezali nene, message ebangisa yote, ebangisa ngai te, mais message epesa yo na ngai makasi ya komi batela, mpe c'est-à-dire ko boya mabe. Koboya mabe mpe ko batela ki okoya na mabete yango nde ekosunga ete soki Yesu aye ozala elongo na ye na enlèvement. Merci. Voilà, merci beaucoup ba Nzambe, vraiment merci Christ azoloba. La proverbe ma commis au lobby Christ azoloba lobby, je marche dans les chemins de la justice pour donner du bien à ceux qui m'aiment. Mais mitala siko yoza na chemin nini. Est-ce que Christ akwa kuto na chemin wana? Voilà, nazongi pa papa pona mwa mutuna. Voilà, nazongi pa papa pona mwa mutuna. Alors papa yebisa biso tango kozwa vision wana et leki ozongi siko na kibomoto vraiment boye o lamuki réaction na ezaki nini na kotala ba faux serviteur bazana no ba bongoli mutema te bana nzambe belé misusu bazoko ko apparaître lokola ba sango nzoka ndina kati na bango basi ba koma lokola balu. Alors réaction na ezaki nini, o pensaki nini pona bango? Est-ce que ba ko nzamba ya bazana bongo ba bongo mutema te? Est-ce que nzambe faut frapper bango? Est-ce que nzambe faut tikela bango ta encore temps ya ko se repentir lisusu papa? Merci nakoloba na obo papa. Oui. Makomelo biboy. Posa na nzambe ezali te ke bato babonga to bakufa. Amen. Kasi posa na ezali te bato babongola motema ya liboso. Ya mibale Bible lobi boy, Dieu ne tient plus compte de ton ignorance. Amen. Mais il annonce en tout lieu que les gens aient assez repentir. Réaction à kinini, j'avais d'abord les larmes aux yeux. Oui, une fois, papa, nalobaka yango dans une des émissions que nazalaki komona na te parce que nazalaki na mabondeli. Amen. Mais mabondeli yango nazalaki kobondela pona banganga, pona bandoki, pona bato misala mabe, pona bato ndenge na ndenge. Donc Amen. Je n'avais qu'un temps sur la montagne pona kobondela na tina na bato lolenge wana. Amen. Donc, papa, écoutez. Au moins, Dieu fait grâce à qui qu'il veut. Amen. Mais seulement biso nyoso to mona kama kambu ndenge mon côté. Amen. Na ebisa kibinoa la dernière fois que na ata kolia mikolo na zoko kate. Ah oui. Okoki ko pesanga tout un plat comme ça à manger, soki kaka na tali biloko wana makansange zongi na goma. Makansange zongi na goma, c'est-à-dire tant on a zotala comment j'ai laissé une veuve en train de souffrir. Comment j'ai laissé un orphelin. Comment j'ai laissé mutubo azangi na maya komela. Siko ngaya opesinga mai. Ngayo pesinga biloko kolia papa na ko sala 20 minutes hein banana vanda ki na sota la kaka biloko bodo na appétit ezalité de même que na mutuna na yo papa réaction na ngezali nini pasi na motema
comment on a été, bato bazo continue à patauger dans la boue, puis oyebi qui est plus grave, et ça même na ba oyo bazo yoka, mais bazo benga biso que nous sommes des rêveurs. Les incrédules. Azo yoka na eme kuna azalita bibo vande, donc pona bango bazo mona comme si bako viva kaka seko na mokili yango. Donc ozo mona azam mwana na nzambe, azam osali na nzambe, mais azana nukaka na ba souci ya ba bien matériel, souci kaka ya makambu ya mokili oyo. Mais azo bosa na ete les temps sont graves, papa. Les temps sont graves, je vous dis. Oyebi, comme otuninga mutuna wana, na lingina pesa message moko mukuse na cadre mutuna na yo. Na memi yo na histoire ya bon samaritain. Amen. Et loko wana mwanja solola kinanga na ngu la pambola wana mituna parce que yondo rappelenga likambwana. Papa to sala keba. To ebi biso nyonso histoire ya bon samaritain. Moi j'appelle ça kinga référence na tangi yango pasteur akoluka référence à histoire ya bon samaritain ko pesa bana na nzambe po baleka na kotanga ngo na ndako. Mais nga nazo komisa message. Amen. Papa bolanda ngai na bokebi. Omoni makomi Bible malgré que toyoki déjà basango kaka ba eliminasi ba occultiste wana pona bango Bible bazo benga ngo un vieux document alors esengeli baluka ko changer basala bango asika OK bakotika la ko changer ngo tango biso to kokende. Amen. Biso to kokende comme ça batika la ko sala buzoba na bango na mokili parce que si ko eza sous sika la poto sika la biso te. Amen. Oyebi papa soko tangi histoire ya bon samaritain pasteur na éviter dès qu'aux yeux ngo faire nga signe. Alors, tango moi j'abandi kotali sanga ili solo ya bon samaritain. Bible le binoni. Ezana moto moko na mobembo. Autaki na mboka songolo, azokita na mboka pakala. Oui. Ah non. Papa to tanga ka Bible lokola kwa kute. Amen. To tanga ka Bible lokola un récit imaginaire te. Amen. Parce que ezali nzambe yemoko. La Bible déclare que la puissance de Dieu réside dans sa parole. Et Jean a le bien été au commencement était la parole. Amen. La parole était avec Dieu et elle était Dieu car toutes choses ont été faites par elle. Amen. Papa, ndeko oya uti na ye mobembo. Na katikati ya nzela. Akutanaki na ba brigand. Akutana na ba brigand au Bible balekaki na ko dépouiller na nyonso azalaki nango jusqu'à le battre kotika ye à moitié mort. Pasteur, vous avez trouvé la référence? Oui. Alors, Ezali, pesa na passer à sa référence? C'est Luc 10 verset 33 dans l'histoire en Ekei. Merci. Luc chapitre 10 au Badina verset 33. Merci Tinasé. Voilà. Alors, merci. tango papa ndeko oyo na mobembo baleki na ko dépouiller donc boto la tout ce qu'il avait bolanda na bokebi papa. Oui. Bona moi je nda zolimbolela ngai. Baleki sus ko suka wana te ba brigand. Balekaki na ko beta moto oyo à moitié mort. Na nzela place ndeko wana tandamaki à moitié mort. Ba levite balekaki. Ba samaritain balekaki. Mais bato nyonso na balekaki batalaki ebo eti anotre baleki na bango bamona kutu tina ko assister te. Mais un bon samaritain tango azalaki koleka na nzela wana atali makomi elobi ili compassion ayokaki mawa mpona moto wana asali ndenge nini azwi mafuta na ye na mwa vinyo aleki na kopakola ye na bapota titititi abande bapota na ye atie likolo ya monture donc punda na ye ake na ye ti na hotel tango akomi na hotel alleluya ayebisi maître de l'hôtel prends soin ya moto oyo pe afuti ye de denier bible ezoloba mbongo wana denier alobi oyo yo kobakisa na kozongisela yango na bozongi na ngai. Amen. Amen. Papa, qui est ce bon samaritain? Qui est ce voyageur? Voyageur wana babetaki à moitié mort ezali yo ezali ngai. Amen. Na présence na yo na ngai na se na mokili oyo papa oyebi ezali na bamingi oyo baza koloba ete nazali docteur en théologie, docteur na loi, nasali moy, nasali boy ba titre kili mais bazomona ndenge nini biso tozo tambola na ignorance na sena moy, bazomona ndenge nini bato bazo tambola na ignorance na sena moy, bazo passer outre sans quoi apporter assistance na bato na pendant que ba yebi vérité. Voilà. Les voyageurs. Voilà. Le fait ya ko battre à moitié mort, ya ko dépouiller. Oui, oui. Mais si la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique. Christ, c'est lui le bon samaritain. À moitié mort. Nous étions dépourvus de tout. Mais Christ, tu as dit Amen. N'est-ce pas que Bible lobby était na ekolusu? Tant que baleka qui n'a percé, qu'est-ce qui est sorti? L'eau et le sang. Et le sang, si on a l'huile et le
le 20. Oui, bien emblème, il y a Nations Unies. Il y a UNICEF, organisme. Le Seigneur m'a révélé quelque chose de caché dans le Cambouana. Ah ouf. Oui. Et ça va fruit olive, ce qui les ni olive. C'est tout un mystère que les gens ne comprennent pas. Mais si quand la Christ passant par les chemins où nous étions abandonnés, abattus, totalement à moitié morts, ayoka kimao. Ake koti kabison hôtel. Christ avant Azala enlevé à Zonga dans les séjours de gloire. Atika ki baye ko liande bandade, atika ki bango chambre haute ne sika moko. Voilà l'hôtel. Ou soit tu n'attends pas l'église. Tango atiki biso l'église. Ayebisi le maître de l'hôtel. Alléluia, qui est le Saint-Esprit. Amen. Prends soin de cette personne. Mais ce qui est grave, abimisi dédaigné, à foutier. Que représente le dédaigné? C'est le salaire pour 2 jours. Pendant que la Bible a été 1 jour, les bossons n'ont pas encore 1000 ans. C'est pour dire que ce que Christ appelle ça qui salaire, il y a dédaigné. Et ça lui pour 2000 ans. Qu'est-ce qui empêche le Seigneur à Zonga de enlever l'église? Parce que à l'objet, c'est que tu auras ajouté de surprise. Je te les rendrai à mon retour. Les temps sont graves. Les 2000 ans sont déjà écoulés. Tozana 2020, nous traversons les derniers quarts d'heure dans le monde. Amen. 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 Les gens ne sont là que pour nous insulter. Merci beaucoup, papa. Merci pour la révélation. En tout cas, un esprit saint à sentir que c'est Dieu qui parle. Vraiment, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Zambé a continué toujours pour révéler Bisso Maramou Malab à travers eux. Alors, papa, je pense que nous touchons déjà vers la fin de cette émission. Vraiment, SNO, Naba Oyo, Netolba qui n'a débit. Azozwa considération na makambo lorsque nzambe azoloba eza na bato oyo bamona rango ezoleka kaka pamba mais eza na ba oyo aye pe misusu bazwaka yango en considération. Alors tika ete nde makomi olobi vaut mieux la fin des choses que ce commencement makambo oyo kina kati na ekota pesa la misala nango. Alors dernier mot par rapport ya na ebité toloba bandeko ndi papa oti koloba boye parce que message o interpeller biso makambo ebele lorsque yozolia ozomela eza na bandeko bazo souffrir bazo sokolaté bazo lalaté bazo nyokwama mais yo place ozali peut-être nzamba sali o grâce aux amalam ozo vivre à l'aise. Alors mais tant ozomela il faut kanisa kapé parce que ils ont opportunité belé nzamba ko pesa yo eza pona yo mon côté eza pe tant po sungande ko songolo mais tant yo betango kaka yeba qu'un jour nzamba otuna yo ko rendre compte na maître moko otuna mais na pesa ki obobo ezaki pona boy. Voilà to mekempe ko sosola parce que ndé papa oti koloba awa to komi vraiment na tango ya suka ça dit oyo toza lelo toyebi mais oyo kolala kolamuka lobi toyebi te. Vraiment il faut to sosola lokola ba chrétien. Alors papa na lingo loba liloba moko pona bandeko toujours bo bandaki musala na koyeba contribuer eza bandeko ebele bazobenga biso aza na besoin à participer na bénédiction azwa pe moi lipamboli par rapport ya kosunga bandeko. Alors ko efsa bango nini? Merci papa Brice na mutuna wana et loko na koki koyebisa na ba ndeko nyonso boyo bazalaka na posa ko contribuer. Donc misala to salaka ezali kaka te kokende na est dit tokotaka na ba hôpital tokotaka na ba orphelinat tokotaka na ba homme de vieillard même na ba quartier mususu eza même sans image donc c'est ça tokene sika moko mi image ezate. Alors ce qui moto alingi a contribué na œuvre tozali ko sala ko pe toza ko lengele pona ko zonga ko na est pona likambo na mai. Donc tozali na EHP Media numéro na biso ezali affiché déjà na la barre écran wana parce que comme papa Rick Mons ils ont et puis na mpandi koto ils ya biso ya EHP Media là on a écrit garçon c'est pas Brice donc tout ça on a contacté biso et puis Borokota directement donc désormais si vous voulez entrer en contact avec les EHP Media pour beaucoup temps na ba serviteur bazo sala musala pona aide. Ça dit ba numéro est affiché na Sewana, tout le monde a numéro ya compte bancaire, et na C et puis tout le monde a pe numéro ya papa Rick Mons, et puis na mpandi boza ba numéro na biso ya EHP Media. Donc contactez ba numéro au bozomona vraiment de beaucoup mona beaucoup solana basala nzambe puis pona ko contribuer na aide ya oyo ba papa bazo continuer ko sala toujours pona bandeko oyo bazana souffrance. Voilà les orphelins bazawana tozana ba veuve tozana ba maman batungisa mina mikakatano vraiment misala ezali ebele ya ko sala to mekempe ko participer na bénédiction voilà na ebite soki ya soki ezali kona. Bon ezali kaka bongo na kanti numéro ezali déjà wana et kopesa ma wana na C
mais c'est-à-dire ceux qui ont bengi biso aux bisoté au leki na numéro ya EHP Media donc au kozwa Bango Brice Topé Nathan et ainsi de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de cette émission, mais Tokoki ko sili saboté sans que te rendre gloire. Na yekolo o asala ki biso faveur, tu ba kokuta lisusu boye ensemble parce que tu es baraté okola la nayo ya lobiba o ya ibala la roi ba bébé. Donc quand tu vis dans le Seigneur, aux le roi n'importe qui te. Voilà. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Papa tozongeli pour la bénédiction et puis moi le loba yasuka soki ya kolobezali pour na émission. Merci beaucoup papa nakanisi na kozala molai te po papa otikolaka nyonso kasi mpona bozongi na biso na Goma mpona kosungana na bandeko mpona likambo ya mai ezali na fin ya mois ya octobre. Donc papa beti c'était olingi okota en contact en tout cas biso au soutenir evro tozali kosala ba numéro ezali affiché au bas ya écran pe tozo zonga kuna avant fin ya mois ya octobre donc tozo banda semaine prochaine. Amen. Kolo apambolande na bondeli njambo. Merci beaucoup. To pesio merci nkolo po eto banda kina biso. Bosenga na biso ezali ete sunga biso po tozala kaka bayoki te kasi totia na misala totambola nkolo na pureté na sanctification po toyebi ngonga mpe mokolo te pambola nyonso o ayoki mpe pesa biso makasi nkolo ya korésister devant le mal yeso kobosana te tango bange bazali kokita mpona kopambola mabota na bana na bato bamona mpe mabota na biso pambola chaîne oyo épargne chaîne oyo na batake nyonso physique mpe spirituel mpe longisa bango mpo baza koyamba basali na yo topesi yo merci na kombo na nkolo yesu nde tobondeli amen. Amen. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.